Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Eurotech TV dans le Congo marche. Bandeko balandi mbote na bino mbote bisika nyonso bozwili baku ya ko landa biso na kati ya émission autoprésenta bino sur la politique na République démocratique du Congo. Bandeko franchement ezai sengo compte bino parmi baye balanda biso. Merci de vous abonner sur Zambala Liboso, merci de partager et de liker notre vidéo bandeko pour être information kota na kata bandaku ya batutu. Lelo tokolobela nini na sommaire ya otobongse bino lelo bandeko tokolobela likambo ya M23 toyebi que M23 na mikolo elekaki baliberaki bamboka ndenge na ndenge balakaki par rapport ya accord ya Luanda ya Nairobi na Kenya et surtout na masolo oyo babetaki cahier de charge o basinyaki pour être balongwa na bamboka o bakangaki et puis bakende na bisika bongselaki bango bisika bautaki déjà bisika bautaki. Donc pona tina ya bandona biso o bazana est la République démocratique du Congo bakoka ko vivre na kimia lo lenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingeli yango. Donc bandeko toko solola o ezoleka na Bunagana puisque leo na Bunagana M23 atiki mboka o babengi na kombo ya Ruchuru
batiki lisusu Kiwanja et donc armée rwandaise mutu et bandi kokonza yango. Donc bandeko tokoyeba tokota na mozindo ya masolo et puis bandeko na ngai lelo tokosola lisusu likambo ya tournée il y a Vital Kamerhe Lwakaningi Kingi, son excellence Vital Kamerhe Lwakaningi Kingi oyo azali ministre ya économie ya mboka na biso mais toyoki na bayi o balandaki discours ne le 8 donc ezalaki bongo samedi esika nini akendeki ko sala discours na Nord Kivu et puis na kata discours wana toyoki ba nungu ndenge na ndenge elekiwana donc ba kombo ya accord ya Nairobi et bimili susu makambu ebelebele elobamaki donc bandeko tozali bongo na ba analyste ya ngambo ya est oyo bakomeli biso batindeli biso lolenge ba analyser discours ya Vital Kamerhe Lwakaningi Kingi ministre ya économie ya mboka na biso donc tokoyeba analyse na bango ekomema biso na esikani na o esika bandeko tokolobela aussi tokolobela lisusu likambo ya union sacrée puisque toyebi que union sacrée na kata union sacrée tozali na ba présidium tozali na présidium oyo toza ko kuta Modeste ba ati na kati tozomona Papa Mboso na kati tomoni Vital Kamerhe Lwakaningi Kingi azana kati tomoni Jean-Pierre Bemba Gombo azana kati tomoni Augustin Kabuya na kati tomoni Sama Lukonde bangonde mtuba composé présidium ya union sacrée mebandeko tokoyeba analyse tokopesa analyse pona tina ya regroupement na et puis tokoki ko comparango na opposition otozana na mboka na moya lelo donc wana ezali ba grand titre otobongise bino na moyi ya lelo donc tokolobela o etali capacité vraiment ya politique ya opposition lolenge nini bakoki ko se mesurer na union sacrée oyo euti ko salama alors bandeko tokoti bongo na mozindo ndeko na ko pesa mbote na ba nyonso oyo bazali kolanda biso na kati ya bandako bino nyonso ozolanda biso na kati ya misala bozosala misala donc bon courage et surtout na souhaiter vraiment du fond du cœur Pâques et l'amour et sekui elamu ya mukonzi Yesu Kristo pona baye oyo bazali ba catholique donc baye o balandaka bazali ba chrétien donc Pâques elamu ezali lolenge moko toko souhaiter courage na baye o bazali ko sala ba carême bazali ko sala ba ramadan puisque biso tozali église au milieu du village tozali ni côté ya catholique ni côté ya évangélique ni côté ya musulman tozali donc soki ba tozali na kata mabondeli to pesi bino nyonso courage po ete mabondeli eleka malamu donc tozali kosambela nzambe azali kaka moko donc tokoki ko voilà donc bandeko na oesika na gansi émission mingi ekobanda koleka en différé puisque tozana moi problème donc les temps to vraiment to bongisa problème il y a lourdeur il y a image na niveau ya eza na ordinateur eza na internet donc les temps to bongisa malamu to ko se réorganiser lisusu pour être ba direct ezo ndenge zalaki mais pour le moment bobando na mingi en différé. Après Bunagana, le M23 cède Rutshuru et Kiwanja. Bandeko boyebi très bien que na kati ya mboka lelo misu ya ba Congolais nyonso ezala Congolais ya diaspora ezala Congolais o azala kati ya mboka misu ezali tourner vers l'est de la République démocratique du Congo. Puisque na komona bandeko na biso bazali ko betama komona bandeko na biso bazali tout le temps na kokima lobi wana kuna bazongi lobi kuna bazali na kata bazamba ezali ko tungisa biso na ndenga osana te ezo tungisa non seulement bandeko o bazo vivre na bango na kata Congo mais surtout biso bata diaspora puisque ezali makambo to mona awa te donc ezali ko tungisa biso na ndenge ya kosana te na kozongisa bamboka wana
na ko libérer ba mboka o na uti kotanga na o bazali ezali déjà libéré Bunagana et puis na ba mboka misuya mike na pembeni bandeko na nga eloko zo tungisa congolais na mwa lelo ezali ya komona que na kati ya Bunagana ezali mboka moko ya munene ezali esika commerce ya malonga esalamaka ezali source ya ba taxe ya ba impôt ndenge na ndenge eutra na ngambo Bunagana non seulement mais aussi ba mboka ebele o ezali frontalier na Uganda na je sais pas moi na Rwanda et puis ezali frontalier na nani Burundi. Mais na komona que M23 ba libérer mboka ana M23 toyebite kilo nini M23 pouvoir nini M23 akoki kozala na ona kati ya mboka ana po aloba ke non biso to libérer ba mboka o tozo libérer fa RDC ekoki konyata kuna te toyebite accord nini oyo mboka na biso esignaki na ba pays wana ya EAC po ete esika bango baza fa RDC zala te. Lelo bandeko toza na problème na Rwanda eloko nini vraiment ekoki ko rassurer biso que soki ba Ugandais ba fandi na Bunagana soki ba Ugandais ba fandi na Masisi soki ba Ugandais ba fandi ba Kenya na ba donc bango nyonso wana puisque na Est la République tozali na Ugandais tozali na Sud Soudanais tozali na Kenya tozali na ba Burundi. Alors batutu wana est-ce que lelo soki ba fandi na kati ya mboka na est-ce que bon ozala tenter te po ba koma pe ole ba kengela batu ole ba kengela biloko ya batu ba kombe oyiba ba minéraux puisque fa RDC zate puisque moi na mboka zate comment M23 ba terroriste ba bimina kati ya mboka balobino mboka biso totiki mais totiki lango mboka mupayende ko contrôlango armée na bino ko contrôlango te et puis biso photos zala na pour toloba que non oui et amen bandiko balandi. Donc il y a quelque chose certainement qui se cache derrière tout ça sauf toko se tromper mais na kobima na esika mbongo eza na esika ba diamant eza ba coltan eza ba cuivre eza ba or eza polobino congolais akomana te Ugandais baya kokotana mais Ugandais lelo bazali na problème na ADF bitumba o bazo bunisa ADF na ba longi yango te et là les autres l'exception que ADF azo risquer à rejoindre bango na ba mboka na te puisque au commence ko bitumba elongo ya Rwanda et comme siko ya biso na ba Ugandais puisque bango pe bazana bat na bango raison oyo ba Rwandais ba fande na kata mboka na ezala ki to yo bundisa FDLR puisque FDLR ezali armée ya ba Hutu oyo basali na kati ya Congo wana ezali imagination na bango bazali base arrière na bango za na Congo biso to yo bundisa mona kati ya Congo po ete ba kanisa susu baza suna idée na bango te que ba bundisa Kagame ba boto la pouvoir. Alors lelo ADF bazali na même bitumba bakota na kati ya Uganda babundisa Museveni baboto la pouvoir mais balobi non bango nde baza bien baya obundela biso bafandi wana alors que bazana ba ennemi géré sur le sol congolais. Allez-y comprendre cette logique. Donc ezali akobangisa biso mingi peuple congolais déjà peuple congolais en particulier bandeko bazana kati ya Bunagana bazana kati ba mboka ndenge na ndenge o bazo libérer bandeko wana bazana ko banga na ndenge osana te puisque mboka na bango balinga bazala rassurer soki fa RDC ndemtu ezali wana ezoko kengela bango ezoko kengela bilo na bango mais balongoli bapaya bayeko tia bapaya mususu. Donc ezali sujet ya inquiétude makasi na ba congolais ya ngambo ya Est la République démocratique du Congo oyo bamboka bazongisi na banani eloko nini eko rassurer biso
lelo ekozala pe ke basimbisi bango mboka wana lobi tomoni bango bazongi puisque contrôle ezali te toyebi te makambo nini esalamaka kuna toyebi te baminere nini puisque bandeko mosusu balobi no tomoni baugandais bazokota na bapau na bapelteuse alors toyebi te estce bango mpe baye mosala ou bien baye nini toyebi ke gaz déjà gaz na biso ya Kivu toyebi place ekendeke te si toyebi place ekendeke puisque maître ya gaz na esa République démocratique du Congo eza Uganda. Donc Uganda baza pe na intérêt baya koyiba na kati ya mboka na biso. Et puis baye wana basimbisi bango ba mboka wana. Ngana ko benga bango basimbisi bango ba mboka. Mais na ko simbisa bango ba mboka wana na ba accord oyo ezalaki signé na cahier de charge oyo ezali kotindika bango bakende libanda cahier de charge oyo ezalaki signé na Luanda bapesa ba mikolo boni nana yebi combien de temps ba soda oya EAC bakosala na esa République démocratique du Congo. Nyonso wana ezali inquiétude mais tozali quand même rassurer quelque part puisque voilà to yokaki na Radio Okapi ndeko Serge Chibango au représentant il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi ke kalamingi te donc kozala Nairobi 4 et puis à énumérer ce tozanatan tokoyoka Serge Chibango et puis donc voilà. Après s'être retiré de Bunagana, les éléments du M23 soutenus par le Rwanda ont quitté leur quartier général de Rutshuru, centre de Kiwanja, depuis le samedi 8 avril 2023, au profit de l'armée ougandaise, le UPDF. Ils sont dans ces coins pour assurer les zones tampons. Bande konanga zone tampon ezali kotungisa biso mingi. Zone tampon wana ezali zone oyo ya non droit pour na biso ba congolais. Et zone tampon ezali mais zone tampon il fallait ba créer en wata na bazamba ata na bisika batu bazante. Comment zone tampon ba yo créer on na kati ya batu. O créer zone tampon na kati ya ville. Et donc, c'est-à-dire que les lopes qui Ouganda batomboki, bazui décision, bakoipe ko kangabiso bunagana ana ekomi ya bango, l'État to bandako bunda. Donc, tozala koto yo ADF bazo bundisa biso, na armée ougandaise bazali ko bundisa biso. Puisque na kata masolo ana bandeko, personne n'est sans savoir que na Bitumbana, il n'y a pas que ba Rwandais ne bazo bundisa biso. Na ba Ougandais bazana kati wana. Mais boye bisangai comment tokoyi kozala libéré alors que Ouganda bazo bunta biso bango ni mtu akomi ba mettre sur le terrain na Bunagana et puis na ba komi na mike ozali libérable na mikolo ozali koya et mususu ba libéré ngo pas plus tard qu'il y a quoi 2 jours ce samedi. Rutshuru ba libéré Ouganda bazuyango Bunagana ba libéré Ouganda mutu bazawana Kiwanja ba libéré Uganda mutu bazaliwana ezaliwana. C'est-à-dire bamboka nyoso bazo libéré et comme ba zone tampon, ba zone ya non droit obiso toko tia makolo te. Et là on les a rassuré peuple congolais o bazo faire na kata mboka ana. Lelo batu mingi bazo ngozonga te, batu mingi baza toujours na kata bazamba puisque bazana ko banga et que Uganda égale à Rwanda. Batu wana bazo risquer bazo ngela biso. Mais bandeko bolongola ko banga. Kobanga ezali solution te puisque mokonza mboka azana besoin kimia ekota solo na est mais tant kimia okota mais ekota ya libela démarche ya président Félix Tshisekedi Tshilombo na au représentant na ye Serge Chibangu bazali ko travailler tongo butu moyo pete kimia ekota na nzela wana et puis kimia okota solo bandeko. Puisque tomoni bamboka o balobaki ba libéré te bamboka ana bakomi ko libérer ango. Le M23 a continué de se conformer aux démarches, aux demandes de forces régionales de l'Est African Community d'évacuer ces zones
indique le dirigeant de l'EAC. On renseigne que le rebelle se prépare aussi à quitter leur position de Mabeka sur l'axe Kiwanja-Kanyabaonga. Ces positions, une fois libérées, seront une fois de plus occupées par l'armée ougandaise. Et encore l'armée ougandaise. Bandiko Balandi, bino bal congolais de père et de mère, oyobo bengami, bozala lisu, namato ya mkonzamboka na est la République démocratique du Congo, et sengeli bo fungola misu, mais bo fungola misu, mais y a bien. Bofungola ya bien puisque tolingite bamboka na biso et tokoma lisusu tolongwe na Rwanda tokoma mbunisa su Uganda puisque Uganda bazolingo masute toza na bango mayele puisque Kenya bazolingo masute toza na bango mayele puisque Sud Soudan bazolingo masute puisque Uganda bazoko masute puisque ce sont ces forces là oyo ezali na ngambo ya est donc bazala na délai tango basilisi makambo bazali kosala batu wana bakei ko kofanda na ba zone oyo place bafanda ki avant bakoma wana esengeli vraiment que bamboka ezonga na maboko ya ba congolais na toujours na bitumba ozoleka na est bandeko nanga boyebi que son excellence ministre de l'économie Vital Kamerhe Lokaningini Kingi azali originaire ya Sud Kivu Walikale. Bandeko bakomelinga. Bandeko bakomelinga babi papa awato yambaki Monsieur Vital Kamerhe mais ba déclaration ya sali par rapport ya signature automona qui azali ko signé il y a 3-4 jours. Pour faire partie d'un présidium, il y a Union Sacrée, ezali vraiment contradictoire. Ezali contradictoire puisque batouné awa biso tolandi discours, bazali toujours kozonge la accord ya Nairobi. Balobi na 2023 tozana candidat moko ezali candidat na biso kombo na ye Monsieur Vital Kamerhe Lokaningini Kingi. Et puisque tozana ba document ozo laksa que na 2023 président Tshisekedi Alobaki ngana kozala président na 2000 jusqu'en 2023 mais na 2020 fin 2023 na ko soutenir candidature na yo pour yo comme président à partir de 2024 et donc accord wana pour na UNC est toujours d'actualité. Alors tozali na ba analyste nazana analyste moko mutakomelinga onga na koloba bandeko balandi ekoza na ko bakisa eloko moko te na olongola pe eloko moko te na ko rapporter textuellement ndenge messager ndenge discours na kata discours makambo lobamaki parce que monsieur lobamaki na swahili monsieur lobamaki na français. Ndeko wana un analyste a komelinga lobi papa tozali ko remarquer que makala oyo bakangaki président ya UNC non échanger eloko moko te eloko moko échanger na bomo ine ezali te eloko moko échanger na ba déclaration na ye ezali te eloko moko échanger na attente na ye na kati ya ba institution na République démocratique du Congo non eloko échanger ezate puisque lelo temps bazo bimisa likambo oya accord de Nairobi. Donc c'est-à-dire que même présidium oyo azali ko faire partie non ils allaient juste mascarade ils allaient juste pour amuser la galerie. Donc voilà exactement ndeko wana komi ndeko wana analyste chevronné a commis boye. Après avoir suivi M. Vital Kamerhe dans son discours à la place, je réalisais que le vice-premier ministre, ministre de l'économie, n'a pas tiré de leçon de son passage au centre pénitentiaire de rééducation de Makala, ni du
déroulé du procès ou encore moins son aboutissement. 3 fautes lourdes de ces messieurs. Ndeko wana lobi na koyoka discours ya vice-premier ministre nazomona ke kolekane na ngambo ya makala non elo moko échanger zate. Alobi boye. Et que M. Kamere Lokani Kingi a déclaré ceci. J'ai l'argent que je vais remettre au vice-gouverneur pour la réfection de la route lycée Wima. La même méthode qu'en 2019. Le monsieur poursuit. L'argent dans les mallettes. Est-ce comme ça et que l'on dépense l'argent public? Alors, il va mbongo et bandi otambola suna basak. Comment vice-premier ministre azo kene olaka que nazali na mbongo awa sur place awa nakata sak nanga na kotika mbongo wana batika la rosala nzela oyo zo kene ti na lycée Wima puisque nzela za obukana et lera mbula ba voiture zo ko tambola te batu pe bazo ko utiliser ngote mbongo e bandi ko tambola suna ba mallette. Makambo tozo risque tozo ngela susu makambo ya procès ya Jamal ya Sami Jamal et puis na Vital Kamerhe. A me poser question. Et cet argent a suivi quel circuit? Mbongwana eleki na circuit ni puisque tu as vu que pour ça Sami Sala na République démocratique du Congo mi beko elobi était il faut passer na appel d'offres. Appel d'offres tant va sélectionner mutu oyo azana biloko musala ya malamu azali na batu o bazali ba compétent basala misala na ba pesi mbongo po abana misala mais mbongo oyo akotika po basala nzela na e uti wapi wana ezali premier élément oyo a souligné na kati ya discours ya M. Vital Kamerhe. Cet argent est-ce que l'andi vraiment une procédure normale? En qualité de qui cet argent est tombé dans les mains du ministre de l'économie? Ndenge nini mbongo ya l'État et qu'il est tombé dans la mallette ya ministre de l'économie. Mbongo est tombé dans la mallette ya ministre de l'économie. L'attention, c'est vrai que moi, Namboka, andimi ko la ministre de l'économie, mais ministère de l'économie, ils allaient petit ministère. Ezali ministre nani azali ministre ya portefeuille ya munene na kati ya mboka na biso ministère économie petit poste n'indimité. Un petit poste c'est quoi en réalité? Le poste qui lui a été donné n'est pas un petit, mais la dimension n'est pas là. Et c'est seulement après réunion avec le lieutenant que ceux-ci ont éclairci la lanterne du public ce dimanche matin à la radio Mondéolo et qui se résume comme suit. J'ai accepté le poste pour m'aider à préparer ma candidature à la présidence de la République. Alors, ndeko wana analyste Alobino, voilà. Publiquement, Alobino, écoutez, poste on a nimiwana, ezali poste oyo, ezaya poids politique nangate. Puisque n'a quand même poids lourd, nakata mboko yo. Donc, son animi poste wana, c'est simplement parce que na lingi vraiment, mboka na biso est démarré na ndenga bien. Na lingi vraiment, mboka na biso est bimana kao, oyo régime yakala, etika kiango. Mboka na biso na lingi vraiment que ba maman na ba papa ba pasi o baza o mona donc ba pasi wana esila mututu aliaka nanzala na ye mututu alalaka na ba condition malamu donc ngana ko bongisa vraiment économie pour na mututu azala bien wana ezalaki en public. Alors analyse alobi bayambaki na radio moko na kombo ya Polimbisanga na prononciation
Mayendeleo, voilà, Mayendeleo. Nakata radio ana semble-t-il ndenge makomi ezali awa. Alobino écoutez, nako tikala jamais ndengwana. Il fallait qu'il n'a fonctionné, il fallait qu'il n'a l'accès à compétence nanga, il fallait qu'il n'a pas posé à mouké pour na préparer candidature nanga. Alors bandeko candidature en gros, ils en a 2023 oyo ba uti ko signé charte ya Union sacrée ou bien candidature ezali après départ il y a président Félix Tshisekedi. Donc il y a confusion. Confusion puisque son interfédéral au sud Kivu a été plus clair en donnant l'exemple de Macron, qui était ministre de l'économie, du président Hollande et qui est président de la République française aujourd'hui. Il a ensuite dit qu'il s'inscrive dans la ligne droite de l'accord cash à Nairobi, ce qui veut dire qu'à la prochaine présidentielle, c'est l'UNC qui présente le candidat président de la République. Alors, Bandeko, c'est depuis que l'UNC, Baza Sima, il y a président de la République, Bazana Union sacrée, les lois comment plateforme politique et électorale, Mututu Asinyaki, alors, tout un candidat Moko. Autre représentant la population, le peuple congolais, Ezali, Félix Antoine Tshisekedi, puisque Azali, don de Dieu, Nakatambo Kanabiso. Alors, il y a un fédéraux. Un fédéral, Azali, le roi ministre, Azali, le roi premier ministre, Azali, le roi ambassadeur, Azali, le roi ambassadeur, effectivement. Il y a parti politique, na coin songolo, Yamboka. Mais tant que vous avez est-ce que na ndenge na emoko, puisqu'à l'ingé que Vital Kamerhe est la candidat en 2023, ou bien à Bimissan, puisqu'à Yoka quelque part. Donc, quand vous avez surpris, le candidat Oyo, le signé qui na Union sacrée, il y a en 2023. Est-ce que vous avez possible, avec les lots, charte signée? Et sans détour, l'interfédéral de l'Union sacrée, maître Loboshi Daniel a tout dit. Dans tout ceci, il y a quand même des leçons à tirer de part et d'autre. De la part de M. Vital Kamerhe Lokani Kingi et de l'UNC, les temps ont révolu. L'eau a coulé sous le pont. Ils ont vu l'accueil de Vital Kamerhe à Bukavu. Boji est plus attendu que ce que l'on a vu à la place ce samedi 8 avril 2023. Et donc, Bande Wanandi, donc, na analyse ou salami. Ndeko analyste alobi biso to moni Kamerhe aye awa. À perdre public, à perdre population. Mutu nyoso alingi ayoka. Monsieur Aimé Boji, oyazali ministre à budget, Keyemo Vital Kamerhe. Mututu azana posa, ayoka ba promesse, maloba oyo kozala réalisé, ezali a solo, ya Aimé Boji, que ayoka ya Vital Kamerhe. C'est-à-dire que Mututu a gonza melie, a fouka melie, puisque Mututu a commis na confiance dans la justice. Bon, le coup la justice va le dire que yo ebili kambote, tondimi que o ebili kambote, tondimi ozali ministre, vice-premier ministre, ministre économie, tondimi puisque vous autres travaillez na président Tshisekedi, mais biso awa, to comment ozala mingi Aimé Boji, puisque azali mwana mboka, azali solo na kati na ye, et puis azotam samsala au président pesa qui est vraiment ndenge et sengeli. Et donc Boji est plus attendu que est-ce que l'on a vu à la place
C'est samedi 8 avril 2023. Le peuple est fatigué de discours de Vital Kamerhe. Le peuple peut avoir toléré une première erreur, mais il ne veut pas demeurer dans l'erreur au risque de paraître idiot. La population a drastiquement chuté. La population de Vital Kamerhe a drastiquement chuté. L'homme aux paroles, l'homme aux bonnes paroles, mais à zéro action, on n'en veut plus. Recevez aussi dans les institutions, n'amenez plus jamais l'argent public dans vos mallettes, car ils sont troués. Les mallettes des politiciens sont trouées, bandeko. Bon, évitez qu'on me marre bambon, on a quatre mallettes. Bamon a bien sûr bambon, vous allez distribuer tes places et outils et ébanité. Puisque tu es bien très bien. Les lots, tu es bien que un ministre a bon jamais appelé ça, basala musala, sans qu'il ait sous contrôle de l'État. Donc, ministre, tant que vous avez un bongo, il y a aussi sa misala, nandenge na yo, pesango na quartier, mais misala, ils allaient public. Ils allaient promettre na combo ya l'État, ben il faut aller dans le ministère à budget. Dans le ministère à budget, tout ça, la cellule Mokuna, Oyo, ils allaient spécialiser dans appel d'offres. Bah, ça, les appels d'offres, Oyo a gagné, à du marché, wana. Mati dossier dans le ministère, il y a finance. Ministère, il y a finance à valider. Et zongi dans le ministère, il y a budget. Ministre à budget à valider. Bongo, ba société Oyo, bazali ko sala msala ba leki na caisse na trésor public pour bazwa premier compte et puis ba bana misala. Wana ezali circuit logique ya ba misala katako. Lelo mutako ko sa su congolais te. Kabila nde bazao travailler d'une manière opaque to éviter mamuni bazao sala mais ya fachi bandeko soki bango ba expliquer ngote biso to ko expliquer. Et soki ya fachi ba expliquer te biso to ko expliquer. Puisque de bi que likama magouille aux anamote. Oya koya na magouille, c'est-à-dire que Rose Mutombo a payé 1000 matelas na kati ya prison Makala, donc ya yo pesa na kati wana. Et aux autres linga ba pesi au pouvoir, au lingo tamona na te matelas ya sika, eza na kati ya Makala, ezozela on. Ba malette trouée to linga on soute. Revenez aussi dans les institutions. N'amenez plus jamais l'argent public dans vos mallettes, car vos mallettes sont trouées. Seule la banque centrale et le comptable sont habilités à manipuler l'argent public. Et depuis que l'argent de Chabunda et de Banyakiri a été détourné, et seul le fil ethnique maintient Vital Kamerhe Wakaningini et son UNC ici au Kivu. Toutes les ambitions présidentielles pour lui seraient plutôt une rigolade, car au sud Kivu, il n'aura même pas 10% des votants. De la part du peuple, nos choix sont déterminants de notre avenir. Nous avons vu certes votre refus de rééduquer les mêmes erreurs, mais soyons très vigilants et surtout sachez réclamer ce que vous est dû. Peuple congolais, donc on analyse Oyondeko Atini à lobby non. Berere Salamitro. Mais boti anakata berer libéré belati. Boye ba un jour qu'on rebondir. Pour saisir o yabino, o yabino. Boza la vigilant. Boza la vigilant. Boza la vigilant, peuple congolais. Et puisque batu oyo bazali koya. Batu o ba sa la campagne. Na sepela ki mingi na Monsieur l'abbé Kassanda,
je pense c'est Kasanda oyo azana Kasai na Mbuji-Mayi ayebisi ba député alobi bino ba député botongi bandako minene na Kinshasa mais jour sikoyo ya kotia ba papier na ba urne jour ya kosala ba élection pour na ba député bozo ya kosenga ba vote awa na Mbuji-Mayi mais na Mbuji-Mayi botonga te na Mbuji-Mayi botinda kelo moko te et donc et pas bino otongi bandako et boke no luka pe électeur na bino na ngamwa na Mbuji-Mayi muto akoma wate na sepelaki sala inga plaisir na sepelaki mingi sepelaki makasi puisque le peuple congolais aza sous naïveté tina kate l'église bokosi batu trop okoya ba pauvre maman azoteka matembela azoteka kwanga asangiseli bino bambongo boke no déposer ba candidature tango ba voter yo ba mama ba promesse nyonso eke na mai tout démagogie na démagogie donc on a ainsi bandeko pour comprendre siko que députation ya mbala oyo donc on a ainsi le 3/4 ya ba député ba rozonga souté entre ba député impoli entre ba impoli donc mingi donc botonga bota ba locataire bo banda olia na lisusu te trop c'est trop peuple a voté bino lisusu. Et donc, aux partenaires politiques de l'Union sacrée, c'est dommage que 3 jours seulement après la signature de la charte, des voix discordantes soient entendues. Alors que c'est clair dans la charte sur l'accompagnement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à gagner les prochaines élections, l'UNC, par des bouches autorisées, donne un autre son de cloche. Soyez vigilants pour éviter des surprises. Signé analyste politique indépendant du Sud Kivu, Toboy Rotan Kombo, Bandeko, pour protéger Mwanamboka. En parlant de l'union sacrée de la nation, le présidium et le chef des partis politiques ont signé la charte. Est-ce que Ezali Ponako a amusé la galerie ou bien Ezali vraiment y a solo ba président ya ba parti politique ba poids lourd ya ba parti politique nyonso wana otomonaki ba signaki charte wana avec volonté, avec amour ya ko accompagner président Félix Tshisekedi Tshilombo na élection il y a décembre 2023. Là bandeko balandi ba journaux et l'obéli. Ba journée commis, ba analyse et salami. Mais biso pe tozana ba constat na biso. Mingi oyo bazali wana toyebi en malamu ke tolo bana côté ya union sacrée. Union sacrée toyebi que la plupart ya bato bazana ba signer charte wana. Il y a création de plateforme et puis plateforme politique où il y a commis union sacrée. Tu vois que mingi ba polo wana miso bazalaki ba candidat, miso bazalaki ko aspirer na candidature na kati ya mboka na biso. Mais est-ce que batouana posa wana ya kozalaka président un jour na kati ya République démocratique du Congo, est-ce que Sili la seule personne ou quelques personnes oyo bazali na ambition te ezali Christophe Mboso, ezali Augustin Kabuya, ezali Sama Lukonde, mais oyo nyonso batikali bango nyonso bazalaki kolizela keno président Tshisekedi aloya yusa bango que voilà nous allons candidater en 2023
et comme ça bango tubala. Mais le problème oyo lelo et beti bango baku et le problème oyo est freiné batutu wana na otanga ba Congo te puisque ba kominga momoto kabola bango te ndeko na ngai ezali ba action ya mkonza mboka. Et puisque tant batali deux tours jumelles oyo ezotongama na Bengaliema oyo ezotongama na kati ya Gombe. Deux tours jumelles, on dirait, na Manhattan. Oyo bazo livré calamité dans 3-4 mois. Misala tout ici, il va livrer ba tour wana. Ndekonangai, il n'y a pas que ça. Mais quand les autres ngama. Puisque belé batu belé, même au bazo quand qui va opposer ma candidature, bako bunda bitumba ya makasi ba bunda bitumba avec ba action konzamboka. Tolanda ki lobby. Ou avant-hier, Konzamboka a inauguré hôpital moderne, soit le but moderne, et il y a un apoto. Il y a tout dedans. Tout. So il peut lembi au moni qui nanda kumakele la bana mama na bana zocha makele. Ok no kuna donc au lieu que na centre nganda puisque ça déjà comme il y a moi kala mais fatia beteli bango ndaba pavillon na kati hôpital. Ok, kuna ba soigner mutu pasi, orobino moyena zo nanda ko ezate pour makele la bana, ozupe moi chambre wana, bien soigner moi na musala makambutu neti na mikili. So totani banzela. Banzela zo sala maneti na film na République démocratique du Congo. Yipsa siko yo mtozaki na posa oke no poser candidature. Au kuta déjà ba misala la plupart avant août, septembre, misala ebele vous a déjà livré. Yo okoya na programme nini oyo koleka développement ya 145 territoires. Na ebité hein, ya ono muli batu tout na oya Kabila FCC PPRD ba se vider bango to ba se déverser na kati ya union sacrée. Bango tout mulongo. Mulongo. Oyo kotika la carrière politique elali. Elali. Le présidium, comme je l'ai souligné plus haut, est constitué de Christophe Mbosso, Modeste Bahati, Jean-Pierre Bemba, Augustin Kabouya, Vital Kamere, Jean-Michel Samaloukonde, que le chef de parti ont signé ce mercredi la charte constitutive de l'Union sacrée de la nation. Cette charge comprend 76 articles regroupés en 9 chapitres précédés d'un préambule. Elle est le résultat d'un examen minutieux de plusieurs séances de travaux, mais comme toute œuvre humaine, la charte est perfectible. Et donc, M. Christophe Mbosso, un des membres du présidium, s'adressant à tous les chefs de partis membres de l'Union sacrée. Donc, nakati wana bandeko banande Union sacrée, c'est-à-dire que basangisi ba chef ba parti politique nyonso oya lourd na oya moins lourd ba tiebango nakati Union sacrée, ba le bino est-ce que bo ndimi vraiment que beaucoup accompagner président de la République pour être à la deuxième mandat. Iyo toza d'accord bango tout musululu moya ba ki signer charte. Et puis, alors, Bandeko Sabino, puisque Bino Bandeko de père et de mère, que la plupart des partis politiques, Boyo Kango soutien. Wan ezali secret ya Bino Nanga. La plupart, il y a des partis politiques, puisque beaucoup Kamora Boye, puisque les lots, et bandina nous, plateforme politique pour accompagner Mkonzamboka na élection, mais boye ba que kalami était boora et lokwana et comme parti politique. Tant que comme parti politique, so ozali banda ya union sacrée, puisque ezali plateforme moko pour la reconstruction ya République démocratique du Congo. Yo si vous en a katité. On va expliquer peuple ndenge nini. Tengana boy ko kene pa baninga maza poto reconstruire mboka ngana zana oya nga pro nana kondima yo puisque bango zo construire les monana yo oyo ozo lakabatu ezo monana te elo ne la tsaba ke ozo ibsaba solo donc ndeko ba parti belé ya mikele kete wana eko kufe belé
o bacha mutu makasi ba wela mbangu na dernière minute ba ke signer charte. Alors bandeko ezali vraiment eloko moko ya ko kanga na nini na mutu ke République démocratique du Congo tozui vraiment mutu o falaki na tête ya mboka pour tout développer mboka ana. Alors opposition des leaders de l'opposition bouchent davantage ce qui restait encore comme oreille capable de recevoir des échos politiques à quelques mois des élections. Le pouvoir s'organise de plus en plus. Le président Félix Tshisekedi met ses temps de distraction à profit pour renforcer l'attaque et la défense. Le milieu de terrain était déjà bétonné. Pour les spécialistes de sport roi, rien n'empêcherait à ce moment-là une victoire certaine au mois de décembre prochain lors des élections. Les enjeux sont de taille et l'erreur n'est pas autorisée. L'on comprend vite le pourquoi de la signature récente de la charte de l'Union sacrée par les têtes couronnées de la République démocratique du Congo. Personne n'était en reste au cours de cette cérémonie. De Vital Kamerhe à Lambert Mende en passant par Mbosso et Jean-Pierre Bemba, Samalou Konde ou encore Bahati Lukwebo, c'était le grand Congo acquis au président Félix Tshisekedi Tshilombo. N'en déplaise aux détracteurs. La victoire est certaine et garantie pour l'actuel président de la République, candidat à sa succession, à qui les vieux outils, les vieux routiers de la politique viennent de la lutte pour promettre. On aurait souhaité la même chose à l'opposition pour faire le contrepoids. Pour qu'on sache que les lots, le roi, nani union sacrée, va se mettre ensemble. Opposition, va sala bloc, va se mettre ensemble. Bakatumbi, ba Mukwege, ba nani Matatamponyo, ba nani Kabila, va se mettre ensemble. Il n'en est pas question. On aurait souhaité la même chose à l'opposition pour faire le contrepoids. Mais hélas, Martin Fayulu et Mouzito, animés de mêmes démons de toujours, décident d'offrir la guerre au milieu des Congolais qui attendent les voir en action. Comme si cela ne suffisait pas, les nouveaux venus dans le camp, entre autres, Matatamponyo, Mukwege, Kabila et autres sont loin de composer avec les autres pour l'intérêt général. Une opposition sans soubassement, sinon la vengeance au nom des intérêts privés ou étrangers. Devant ces entrefaits, une vérité s'impose. La victoire du président Félix Tshisekedi Tshilombo aux élections de 2023 est certaine. Voilà, Bandeko Balandi, donc, esigani ni tokei kotia vraiment mon kolokoto yasuka, tokei kotia point yasuka, nakatia émission na biso, donc, esengo, ezangai, pour nous que Bolandinga, et puis beaucoup partager massivement émission Oyo, et quand on a kata bandaku, yabando na biso, yaba papa, yaba maman, yaba leki, de manière à ce que vraiment, tous au même niveau, il y a connaissance, il y a Ozoleka, Kati, Yambo Kanabiso. Merci et à très bientôt, c'est-à-dire après-demain, on se retrouve pour un nouveau numéro du Congo en marche. Merci, bye bye, ciao.